Bonjour, bonjour, bonjour la Chine de Karine Mokonzi la baronne. Mbote na bino ba bon dimanche na bino. Nzamba zala na bino. Na tongwa lelo. Voilà. Na pesi bino so ba bon dimanche. De la part des mères fashion de notre officiel. Bandeko, mokiliko mabe. Po ani motema mabe boyeko. Po nani motema mabe boye. Toko loba. Po bango pe balobaka makambo ba chinois. Bango pe batiaka ba video ya ba chinois. Bango pe bafingaka mokonzi ya ba chinois. Mokonzi ya ba chinois eza Karina. Mokonzi ya ba chinois eza Madame YouTube. Karine Mokonzi la baronne. Bandeko sikoyo mokiliko mabe. Mutu nyonso atongaka. Mutu nyonso asalama na mokili atongaka. Mais ça dépend esika ni okotongela. Il faut kopona mutu a malamu pona kotonga. Po bato nyonso baza malamu te. Bato misusu bazokosa ototonga bongo toseka. Mais botongi maloba oyo lobi yako akokomisa epa mutu wana. Obotongaki. Mais oya lobi uninga wana yebite abombi yango. Donc elingo lakisa. Kotonga eza bien ya mabete, mais il faut kopona moto nini bokotonga. Il faut kopona ka moto nini bokotonga. Bana kutu batonga ba mama na bango, na ba papa na bango. Et combien baninga na baninga bakotonga te. Combien baninga na baninga bakotonga te. Mais siko ezo dépendre siko yo mutu nini bokotonga. Il faut kopona mutu nini bokotonga. Po mutu msusu ayaka lokola meme. Apakoli yo penja mafuta njoi. Yozolia mafuta njoi wana ozoka sukali. Mena sima yeka mutu akoboma yo. Ye sikoyo abimi mwana malamu. Epa mutu wana botongaki. Sikoyo yo komi mwana mabe. Epa mutu yo botongaki. Alors kotonga epeki samite mais il faut kopona moto bokotonga na ye. Wana conseil na pesi bino na dimanche à lelo. Parce que eza bien te. Eza bien te. Bandeko eza na Congo, eza na poto. Bato bazwaka su valeur ebembe lisusu te. Ebembe koma kutu akufa tolia biloko tomela masanga. Eza awa, eza na Congo. Ebembe koma lié ya ba rencontre. Nake na matanga na lemsu na ozwa mutu nanga. Nake na matanga na lemsu na oluka nanga bato. Ebembe koma matanga ekoma lié ya ba songi lié ya koluka mibali na koluka basi lié ya kopesa kindoki. Donc soki mutu akufi penza. Communauté congolais azwaka sous valeur ebembe te. Communauté congolais préféra boma mutu azwa mbongo. Ayokani na mutu po bakendo sande kona ya mwasi mabe onde kwa mobali mabe ou mama na ye parce que azana besoin mbongo. Donc bozomona ke mokili eko mabe. Mokili eko mabe. Vraiment mabe. Mabe makasi. Donc il faut tout salaka attention. Ndenge balobaka zoba liboso mayele sima. Ya kotonga e kotonga. Kotonga eza ba plusieurs façons. Mususu bolobi botongi parce que osepeli na makambo ya salite. Mususu botongi parce que bolingaka yete. Mususu botongi parce que bozo envier ye. Do makambo ya kotonga ezalaka nango. Kotonga nde ya motema mabe wana nde ezo sala kindoki makasi na communauté congolais. Mutu tanga akufi te batongaka ye.
moto pe soka kufi kute koma ka pi babando kosele makambo po mutu wana aza lisusu na mokili te. Nana nga oya kotémoigner ke makambo baoloba eza ya solo ufo. Ya sake deja. Donc mususu kutu akokosele ke azalaki na nyongo nanga. Mais mutu wana kufi oya kotémoigner te soka azalaki na nyongo ou nyongo te. Donc lelo na oloba na bino ke il faut ko sala attention na makambo ezoleka ya mokili na communauté na biso. Eza bien te. Batongaka mutu. C'est normal, mais ekoma ya kindoki te, ekoma ya motema mabe te, ekoma ya linkunya te, ekoma kofinga bapara moninga te, ekoma koyokela motema moninga motema mabe te parce que ayeka à 2 ans, bino bosala ba 20 ans, bosomba nanu mbeto a 6,000 te, bino bosala 60 ans na poto, bolala na mbeto a boye te. Wana ekomi kindoki. Wana ekomi kindoki. Bolukie na butu bozuyete, bolukie pe na moye bozuyete. Donc ekomi siko boza ko réagir en public siko. Wana ba benga ngo kindoki penza ya makasi. Voilà la Chine. Tokutana tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est Mère Fashion Dinante officielle. Bye.